Bandeko, samedi le 11 mars 2023, lobby, na bapokwa, Tracy Mbelenga na Claudie Suka. Bandeko ezali Tracy Mbelenga na Claudie Suka. Likamboyo elekaki lobby, samedi le 11 boyebi le 8 mars elaki journée ya ba mama. Alors eso continue tilelo. Bato babanda ko célébrer journée internationale le 8. Tolanda ki yango pe na ba télévision. Alors o etali ba spectacle d'invitation, en tout cas esalami mingi samedi le 11, vendredi le 10, le lope dimanche le 12, vraiment des spectacles na ba visite ko célébrer ko festival journée de la femme et so salama. Alors yango wana nazolobela Tracy Mbelenga na Claudie Suka. Likambo nini elekaki lobby samedi na ndako oya bango. Boyebi couple ya Tracy Mbelenga Claudie Suka mutu moko abosani bango te. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. J'aimerais juste, par cette petite vidéo, adresser ces quelques mots à toutes les femmes qui me suivent. Croyez en vous. Ne laissez personne vous dire que vous n'y arriverez pas. Pour remporter cet extraordinaire pari de la réussite entrepreneuriale au féminin, formez-vous. La formation ne vous épargnera pas des problèmes, mais vous serez mieux équipé pour les affronter. C'est mon conseil. Je vous remercie. Bandeko eza très important na lobela likambo elekaki lobi na ndaku ya Tracy Mbelenga na Claudie Suka. Pamba te po kaka bayebani te po bazali Tracy Mbelenga la même agiki te kolo elengi ya Congo. Mais pona tout d'abord histoire na bango na makambo elekaki lobi esengeli na loba. Eza penza très important. Tracy Mbelenga lobi le 11 samedi na ndaku na bango bayambaki ba invité. Bon. Bienvenue à Tarbes. Mon pao, mon consi. Eh, fille. Tu bien mon ami. Claudine doit chapeauter na tarba. Na tarba eza ye fio. Ba invitango banani Grace Mbisi la sexy na Pamela Sekola. C'est bien ezali journée de la femme. Babengisi pe basimi bale to basimi balango balobaki na ba Tracy Mbelenga tokoya ko fete epai na bino. En tout cas bandeko eza nango mabete. Bayebani pe Tracy Mbelenga na Claudie Suka basala epai ya Grace Mbisi.
à partir ya Congo elengi ya Grace Mbisi bango bayaki kolingana wana eza mabe te baya na journée de la femme. Mais pourquoi nalingi nalobela yango tozokoma bozala calme. Pamela Shekola yepe aye yepe na Tracy Mbelenga relation eya makasi à partir ya super talent ya Karine Mokonzi. Boye biango bien ata n'expliquer te. Tous les bateaux bayalaki na super talent ya Karine Mokonzi basalaki balie grâce ya super talent ya Karine Mokonzi o babengaki équipe nationale tilelo ezalaka. Tracy Mbelenga bazaki na chaîne kokala collaborer na Karine Mokonzi mais bazako sala pe partie équipe nationale. Alors yangwana relation zali Pamela Shekola na Tracy Mbelenga. Bandeko nazoya na likambo na loba. Tracy Mbelenga na Claudine Suka bauti musika ndenge ba couple na bino pe euta to ba vie na bino. Alors bango na mwasine baza couple moko formidable. Lokola baza formidable. Ba journée lokola journée de la femme. Journée moko très important. Tangu baza ko festival yango baza ko célébrer vraiment etindaka bato babule ndenge nga na bule. Nalobi eza mabete abengisi Grace Mbisi eza pe mabete abengisi Pamela Shekola. Alors Tracy Mbelenga likamunde onga na moni bakokaki kotia yango na image te ke abengisi Grace Mbisi na Pamela Shekola. Nalobi toujours eza mabe te mais eza mabe atia yango na image. Na image bakokaki kotia te na dévaloriser bango te. Mais Tracy Mbelenga couple na bango epesaka image ya réussite. Ya réussite ya mbongo kaka te mais ya réussite ya amour eloka liboso. Po Tracy Mbelenga na Claudine Suka balakisaka pe badégajaka complicité moko ya kosakana te. Complicité moko ya makasi. O penza babengaka libala mariage. Atakutu ndenge babalanaki na Congo wana soki basalaki cérémonie wana te ya libala tolinga tobenga bango kaka mariage. Po complicité ya makasi. Na kati ya complicité yango bapesaka pe image na posa bato balanda exemple na bango. Ba jeune o balingi kobala bato pe ya monde ya internet bato pe ya bacomédien do bapesaka image wana. Sikoyo na journée ya lobby soki elinga kobima na image donc bato fo bazala ebele. Mais sikoyo ndenge bazali
bango 4 o babimi na image epesi mabe. Tant mosusu mpe na ndako bazalaki 4 te, bazalaki ebele. Mais lokola na image epesi 4 personnes ezobima bazalaki 4. Sikoyo na 4 yango Pamela Shekola, Grace Mbisi, na journée de la femme, et ça nango bien, basape ba femme. Mais komona na image, na couple lokola, ya Tracy Mbelenga, na journée de la femme, wana, ebimi mabe. Ebimi mabe te po basangani, ebimi mabe na image. Po Tracy Mbelenga, akokosa ne fête ya journée de la femme, na ba Grace Mbisi, na Pamela Shekola, mais mokili emonango te. Po ba image na bango edikaka bato. Soki mokili elinga komonango, donc faut bazala ebele. Ata 10. Pamba te Grace Mbisi, na Pamela Shekola, bato bako imagine, atanga pe na imagine, baza ba pire Tracy Mbelenga na Claudine Asuka. Or que en réalité, Tracy Mbelenga na Claudine Asuka bako kozala ba pire te. Ata baza na posa ya kozala pire na Grace Mbisi na Pamela Shekola. Sikoyo eza kaka pona image na bango te. Eza po ba oyo bakomi lelo yo. Bandeko estati mususu ya vie soko komi yango esengaka bato mususu bazala ba pire te to batikala liso ba pire te. Bozala kaka na relation okoki pe ko invite bango to éviter ou bien inviter na journée de la femme. Problème eza te. Mais kokangama en tout cas eza makambo teke oyo ekokosalama. Tracy Mbelenga na Grace Mbisi baza na bonne relation, à bon terme. Ezonga à partir ya poto awa. Surtout ezonga tango Tracy Mbelenga na Claudine Asuka bazwanaki mwa ba mésentente na Karine Mokonzi. Mais lelo oyo soke continuaka po Tracy Mbelenga na Claudine Asuka vi na bango ekendeka likolo, chaîne na bango ezokende likolo. Donc Tracy Mbelenga na Grace Mbisi, Tracy Mbelenga aza patron, Claudine Asuka patronne. Po bango Tracy Mbelenga na mwasi na ye bazali batravaillaka ensemble. Donc bongo basalaka eza bango mibale. Batravailla banda babanda elengi ya Congo bango mibale. Bien sûr, famille à Claudine Asuka pe elle moko travaillaka mais wana toko kontete. Donc bango basali bonheur batongi yango bango mibale. Yango Tracy Mbelenga aza boss, Claudine Asuka pe aza boss. Même Grace Mbisi na vidéo ye moko azobenga Claudine Asuka boss. Alors bakokozala na relation ya bien. Mais kokangama ya trop rien. Qui pire rien. Bakokutanaka pe nde bakutani bien. Mais na image emonanaka te. Po eza image ya mabe.
Ah oui. Po Grace Mbisi yemoko akoma kokangama. To Pamela Shekola akoma kokangama na Grace Mbisi. Grace Mbisi na Pamela Shekola bamona naka ya trop. Bakuta na rapé ya trop. D'avance bakendaki pa ya Tracy Mbelenga bango mibale bakuta naki liboso bango mibale. Mais Grace Mbisi atiaka Pamela Shekola te na ba image. Pourquoi? Pourquoi? Et pour que? Tout simplement, Grace Mbisi a yebi niveau oyazali akokotiaka Pamela trotte na image po akokole image na ye. Soki Grace Mbisi akomotia Pamela mingi na image, donc Pamela akozala kole na image ya Grace Mbisi. Yango bakutanaka matiaka te. Siko Tracy Mbelenga couple na bango. Soki bazotia Grace Mbisi na Pamela Shekola na bakamoko ya bongo bato musu bazate, alors image pe ya Tracy Mbelenga na Claudine Suka ekokole mode de vie sikoyo ya Pamela Shekola na Grace Mbisi. Bien sûr, bakomona ke Pamela Shekola na Grace Mbisi baza ndenge moko te na Claudine Suka. Mais image wana influence ya mabe qu'est-ce que c'est. Mais entre-temps, bakoza na bango na relation bakuta na rapé basali pe feti na bango ya privé boye, mais na image te. Likambo nga na moni mabe yango wana. Bandeko na lobilika mabe te contre Grace Mbisi, mabe te contre Pamela Shekola. Na lobika onga na moni mabe na les journées ya le 11 novembre pona couple ya Tracy Mbelenga Pro na Claudine Suka. Po couple wana na moment oyo eza na relation en bon terme presque na bato ebele. Seko na bato ebele o baza na bango en bon terme, en bonne relation, bato wana baza siko na bango parce que modèle o bango bazali lelo oyo. Modèle bamataka. Donc en bref, tango baza na relation ya privé na bato ebele eza positivité po na bango. Eza négative kaka na image teme ekorobotela bango pe jalousie. Kote kuna boyoki yango nakorobandela pe ekorobotela bango jalousie. Bazolia, bazoseka, bazomela, mais jalousie. Bon libelanga. Po couple oyo mukolo kaka balinganaki mwasi na mobali ebotaki ba jalousie ya kosakana te kuna na Congo bisika bazalaki. Mukolo batiaki lokolo na poto ebotaki jalousie ya kosakana te. Mukolo bafungoli magasin ebotaki ba jalousie na ba goods ba avancé te bakweya. Na mukola lelo yo bazo présenter recette o bazui na tamuke na poto mukanda boutique ezo marché chaîne na bango YouTube marchaka véhiculé bana na bango bazo tanga couple heureuse
batonda bolingo. Alors, bandeko, ata boza ba prophète te. Ata boza lokola nga na papa robona bino. Ba prophétie, oyo utaka likolo, to ebite, soke yelaka biso to yakate. Mais boko mona, jalousie et voilà makasi. Ah oui. Si quoi ekoye banate, nani azana jalousie makasi, ton nani azana jalousie muke, ton nani aza jaloux normal, jalousie normale ezalaka. Oye yaka ekei. Donc, omoni yango normal kaka. Eza mapamboli na ye. Oui. Po jalousie ekokana te. To mata likolo, to kitana se, to lo bateke jalousie, ezaka jalousie. Non. Eza na jalousie, eye sur le coup émotionnel, otali, oh, c'est ça comme sur la rage. Ah, joyo. Eza jalousie. Yelio, po baye. Olobi, ah, donc baye. Omoni fallait zalata yo. To moni, odingo zule ba ida mabe. Eza jalousie. Mais ekoko ya ekei. Mais ça, la moussosu, à ses félicitations, Tracy récite nous vraiment aux exemplaires, Zombote, aux amobali. Mais tant wakei, malembe, jalousie zokola. Ezokola, azo sekane pena Tracy, azo lia pazomela, ezokola, et comme jalousie mal placée. Yangwana, Tracy Mbelenga na Claudine Suka bakoza na ba relation bakoza na contact na bato mais ba fête ya boye ba journée de la femme faut que tala kanenga ko célébrer ngo ko bengisaka bato na bandako na ba jour très important to mingi batango faut que talaka. Bien sûr, l'équipe a raté et banagate, ce qui nani a commencé à mabe to madame. Mais Zalakaka et Kenge. Bon, j'espère, grâce mbisi na Pamela Shekola, bakosa na bango mabete. Pendant toyoka teki, Pamela Shekola asala mutu moye mabe. Grâce mbisi asala mutu mabe, toyoka ngote. Bazalaka pena bato babonga. Donc, côté kuna, nabili kamuna kolobate. Mais côté, ko beng sabango na ba makamba kitoko bongo privé, babombaka image, to mona bango te. Ah oui, to mona ka bango te. To mona ka bango te. C'est tunga, na mona ka bango te. Mais basa na bango bien. To za mukile. Photo za kana batu. J'aimerais juste, par cette petite vidéo, adresser ces quelques mots à toutes les femmes qui me suivent. Croyez en vous. Ne laissez personne vous dire que vous n'y arriverez pas. Pour remporter cet extraordinaire pari de la réussite entrepreneuriale au féminin, formez-vous. La formation ne vous épargnera pas des problèmes, mais vous serez mieux équipés pour les affronter. C'est mon conseil. Je vous remercie. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, nzambe ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi Akomba. Hein? Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi Akomba Congolais TV, vraiment ngamu na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça tolo la zaki Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi Akomba Congolais TV, vraiment ngamu na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.